Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bienvenue dans votre émission préférée, Théâtre et Cinéma, la première et la plus grande émission des chroniques théâtrales et cinématographiques de notre pays. L'émission qui reçoit pour vous vos stars de théâtre, vos stars de cinéma. Comme d'habitude, depuis un certain temps, Isaïe Tanga, Papa Bousson ne présente pas seul, il co-présente avec Héritier Welo, qui est mon assistant dans cette émission, qui travaille avec moi depuis un certain temps. Héritier Yafami, pasteur L'été à Kanda, c'est lui, notre invité d'aujourd'hui, invité spécial. Pasteur L'été à Kanda, bonjour. Oui, ça va par la grâce de Dieu. Colon a pu s'azobater là. Les autres continuent. Ils ont continué parce que vision nangai eza ya musala côté ya batu. Vision nangai ezali ko incarner rôle comme un pasteur. Yango moni toujours faut ba monanga na identité yango par rapport à musala ngana salaka. Carrière na yo aussi lisango. Kaka na rôle oyo ya pasteur, ya col pastoral. Bien ngana artiste complet, c'est-à-dire aussi sa carrière nangate kaka na rôle ya col pastoral comme naza artiste soko bisinga na jouer koma nango te mena commandé nango, c'est-à-dire na saka soki ba tchenga na jouer mwana na jouer soda na jouer soda na jouer voyou na jouer voyou, c'est-à-dire naza artiste complet. Mais lokola na mboka na biso artiste bayeba ke na identité moko songolo mpakala, c'est-à-dire identité onde yango to vandi nango sikoyo. Identité yango là, même 10 ans, 15 ans après, vous allez toujours garder cette identité. Bamuyombe gauche, Bangadiadia, vous allez continuer à garder parce qu'il y en a qui changent. Changea, Masaska, Bamba changea, Ibele, changea l'identité. Et vous allez vraiment, ce qui t'a changé, c'est que bah inviter biso quelque part, tout ça la rôle moko boye, ou esengeli que nazala pasteur wana identité changé, mais identité o ngamoko nazo tambola nango pour l'instant o na yebiti moko na kokufa ezalité ya Kanda. Surtout que zo sa pe marambo bien quoi. Et futa. Oui, surtout que ça marambo bien. Mon pepe. To pe sata libota na efungoli ba connexion ba na pe sata libota na nzambe mbote ko papa Isaïe. Comme mangana likolo te na pe sa libota na nzambe mbote. Donc affection pesa na pesi bino mbote ya munene pe mbote ya motuya nini ekutanisi biso eza bobele pema. Papa Isaïe eza na bato ebele babenganaki pe na ba telefone bapesanaki pe programme, mais na ba circonstance ya bolingo o nzambe esali ke bakutana te. Biso tokutani eloko ekutanisi biso eza bobele pema. Ngai tant que molobeli ya peuple dédié, peuple congolais, na pesaka exemple boye. Munena nzoto ebatelaka te. Soki ezalaki munena nzoto ebatelaka, yampani ya pepe kale yaningaki akota mabele te. Awa na mboka mutu nyonso ayebi yampani ya pepe kale, tobengaki éléphant d'Afrique. Kaka na kati ya bongo ya moto, bavandi ye na papitex, bayembi boye. Bomo ya moto eza lokola milinga ya likaya eko limwaka na mopepe. Na vandi pe na eko réfléchir na lobité.
bayembi o baza na raison pour likambo balobi eza ya solo milinga ya shimboko meli lelo soki tokomi lobi okomona ngo lisusu te elimwe ndenge vi ya mutu elimwaka pe na bakisaka boye elamba ebatelaka te awa na mboka batu batie kombo na elamba bazali lokola fumu pakester na kulutu na ye papa Wemba nakanisaki bilamba ekobatela bango ebateli bango te lelo papa Wemba na fumu pakester baza na sama bele pe na bakisaka lisusu boye bazolela yo peti lelo baza na susi na kati ya mabota na bango okenda avant nakanisaki mungongo ekobatela ya Marie Misamu kasi mungongo ebateli ete papa Ezayi tozalaki soki toke fikin ndeko nanga welo okomona ya Marie Misamu lolenga zobinisa biso yaya na salibino nini yaya na salibino nini ma ya Maria zobinisa biso nakanisaki biloko nyonso wana ekobatela ye ebateli ete na suki saka boye awa na mboka na nga basi ya kitoko bazali nakanisaki kitoko ekobatela ye bateli ete papa Ezayi soko ke na kati ya famille ya Dabo Mbole kuna bazana elongi ya mabete na kati ya famille ya Dabo Mbole bango nyonso bazaka ya kitoko nga moko témoin soki oza na tembe azalaka ne pe play papa Dabo Mbole nzamba pambola yo epesa meli yo na famille na yo soki oza na tembe tokoma na kati ya famille ya Dabo Mbole yebisa yebo Dabo Mbole bimisa bandeko no nyonso mibali totala to confirmer bimisa pe ya basi totala to confirmer ya mibali baza parmi babo ya basi pe baza parmi babel babengi papa chéri akiti na tele akiti na lupangu ya Dabo Mbole tango azokita Dabo Mbole ye moko ngai moko témoin ndenge na vandi na ndako misi ba carton mbongo welo neka na zoloba gi apesi jibe ba carton mbongo nga témoin jiba kei akoti studio ayembeli mwasi moko ya kitoko makasi akati ya famille ya Dabo Mbole Janete Bombole mayele masilinga na komisoba na lelaka yo uye nakanisaki ebateli ete lukaza na sakile mutu abatelaka pe mutu akutanisaka biso boye lolenge na vandi awa mabote bele zolandanga mutu nasali ete tokutanisa bobele nzambe tata apambola tango zoloba ba exemple nyonso wana ozochola ubi ozoteya na ndenge pasteur ateyaka nazoteya eza nango mateya eza mateya très kitoko mateya moko penza ya vie ya mutu leso atire eza nini leso atire eza ke pema oyo mutu apesi biso eza nzambe modeli nyonso oyo kokozala ebatelaka te mutu abatelaka ta bobele nzambe leso oyo kozwa yango wana. Voilà, c'est le pasteur héritier, il était à Kanda dans son style et c'est ce qui fait parler de lui aujourd'hui. Il est devenu grand. Bah, porte belé fungwami, ils ont continué à fungwama grâce à ce style. Il est fait pas pour nako c'est kakochola toko tumbola motusongolo, mais il est fait en tant qu'artiste et surtout en tant qu'éducateur et puis en tant que chrétien aussi. Aux hommes moi nzambe oui mo Kristo mokili mobimbe yebi parce que exemple ne kenaka mingi ba papa oui ba jibe ba Koffi Olomide ba Fabregas la makasi ba jiba ebisa bongo ba yebisa nga bongo te mais ata na yo moko ko mona na niveau de composition nzembo papa mutu a composer ka nzembo za zoba te jiba leki atanga na ko sambela wana na yebiso vérité ba wero zo mona leki atanga na ko sambela pi na bolamu ebele na mboka oyo baza bato koboya bango te baleki pe oyo ngai ebelo nga na yebi na mona ka bango swakisa ozomona bi jiba yebi bible makasi soko tali ba exemple ba nzembo jibe ebelo ko mona ka bible na kati papa totanga ba komo na bango te mais soko tumbolinga na kotanga na boy ko provoquer yo nazo tuna ka ba question na ipona provoquer te mais ka ba question. Alors pasteur l'été à Kanda, on est avec vous mais je prends Colin qui a aussi quelques questions à vous poser. Colin oui. Mutuna nangeze pa ya pasteur héritier. Elle est un peu expliqué par batelu spectateur au Bolanda biso ces moments.
Et ça que tout me rappelle une récapitulation côté Outa. Tout banda comme on a groupe les bons samaritains par pasteur de la foi qui je salue en passant. Et au banda jouer après certain temps, tout le monde a eu dans les réseaux sociaux. Et après, au militaire à Kanda, et c'est pour dans le groupe les bons samaritains, succès a raté, au Luki succès, au Yébana qui tient de le bilan maintenant, n'a bimasiro nalité à Kanda pour Batuba Yébanga et tout n'engeni. Merci beaucoup de konanga welo na pesi libota na nzambe o bazolanda biso kaka ko bakisela bango bambote pe tango tangi kombo a papa esalinga lisusu kitoko makasi mombo na nzambe pasteur de la foi na pesi o bambote siko zali pe na yebiki ozolanda biso elongo na papa Isaïe musala kitoko vraiment musala oyo ndenge to sala kango oko remarquer mutu soki aye na style na ye moko nde akomi muto batu nyoso baza ko aviser miso epai na ye okoyebisa nga ndeti na Congo atalinga koloba ngo te metika nga moko fils na ye na lobela ye nani akoko telema na mboka oyo a jouer rôle à pasteur alobaki aleki pasteur de la foi nabi ye moko alinga koloba te me nga tenke fils na ye na lobeli ye nani akoko telema c'est-à-dire asimba caché na ya telemela wana et puis lelo na oyebisa yo soko memeli rôle ya kivoyou a jouer ngote rôle union soko memela ya monike ki yanke ki soda na kata o jouer ngote faut ezala ba ki soda o suka na ngoko bongo la motema ko mosala nzambe so komia ngo bongo te a jouer ngote c'est-à-dire esengaki aza na style na ye po lelo atombwama ngai pe nzambe na ngolu na ye nazalaki acteur héritier famille na les bons samaritains nazo jouer normal mais nazalaki plus local tant ne c'est de le belongo non succès te ngana longwa pona succès te ngana longwa pona se sentir à l'aise na magam nazo sala pour nous aller à l'aise oui osana ndaka baboti o sente tour liboso oyena mwasi na bana pa na yo pa ya baboti na yo okeli so sente lisusu moboti abonga goyamba yo izalo kwanga nazo sala ba bêtise o papa zo sepela na ngote ese na ndako wana bako garder ngai na monité oleba benga na nga moko na nyamuki na nga na kyo sala makam na nga libanda Oh, nga moko na boya kutu nga yo te oba benga na nga yo boete nga moko na bate na ode Patrice ba benga na ote. azata na temps wana te azata na temps wana te azata na temps wana te ako meka pete Yo moko mono sinto. ako meka te ako meka te bango baza bana ako meka te bongo so bazaba no kimela kininga balobi boya papa bible ezoloba tozala quand même bato totangi bible ezoloba soki batu mibale bazo yokana te mo batamola nzela moko ezate par rapport à message père na ngai ateyaka message ya compassion nga na ye na liteya ya kanda siko yebisanga compassion na kanda se bakoyokana te. merci merci papa héritier na oyoka yo bon surtout comprendre et mutune mbeleza na yo moko la parcours au tracé na yo moko parcours au tracé bano longo groupe les bons samaritains est-ce que bilan to tanga le positif ou yo moko moni nzelo au tracé simbi to moi sonya ozonga na les bons samaritains zali bon vraiment na yebi ke sala groupe ezo simba te groupe ezo simba groupe théâtral mauvais souvenir ezo simba te to ça ba fanatique te ya et ba ne ko les gars lisusu yaka lendi ezalaka toujours président nyonso bazo somba ba chaîne pona théâtre leka bazo somba ba espace $400 $500 tala santé na bango na yanga ba kondi mwa été oh na yebi bango yeyo azotala biso ba kondi santé malongi zali biso ba place to leka tala bonne santé ba télévision
moninga na ye. On va continuer à leka. Bah oui, il faut continuer à leka mais na souffrance. Mais quand il flash pas. Na chaîne. Tozo leka. Na chaîne. Bon, na chaîne oyo. On va aller leka. Oui, valoriser l'artiste hein. Et valoriser la des mois. Et swing non pendant 2 mois. On a bataille les gens qui chaîne qui mais ba droit musu ba ba te ko musu ko tina kati chaîne wana. Kaki na papier et pas ya poste pour asila. Le monde cordon na ye papier na mau. Ale kuna babite osana tanga. Musala kitoko. Ba pesi espace. Singa ba matosi. C'est comme ça ça ga musala. Bila. Mon frère. Oh, bola. $400 on a ça makambo bien la famille no sala ta. Osomona. Bila. Il est otambola kitoko makasi. Topambo nzambe. O makambo très kitoko. C'est-à-dire papa on doit répondre yo biso toza bato yo teke un jour. Les bons samaritains c'est ma maison. Ndaku na ngai po mutu alongola nga zati. So pe na bika lelo kana mito na zonga na zongi. Mais mutu ofio to lambanga ntena ko zonga te po papa. Po sa ko zongeza. Obenga na yo ata ba chrétien ba frère. Na yo mbetu na yo ba pesa mutu. Sani na yo ba kabang. Te pa pesa. Ozo katanga pona nini? Hein? C'est que makambo bozolo baba yebisa ka bino botu na nga bongo. Hein? C'est-à-dire wana eza ndaku na ngai. Mais ko zonga ndenge na telemi bona loba na zonga te. C'est que na zongi sous na système o bakatela kanga fufu. L'homme quittera. Mobala quitter chez bango. Okumisa nzambe te. Et puis papa ezai biso ba oyo. Nga naza muto yo. Papa ezai kolongwa na ngai ozomona ka lité ya kande rita famille longwa. Mais ala douleur pona ngai. Non raisonner. Toyebi na kati ya Bible. Mwana akabola ki bozwi na papa. Basali nini? Bakabwani. Mais papa komi na bozwi. Ole mwana landa bozwi ya papa malobi te bozwi ya papa eza ya pa ya papa. Mwana bendi nzoto abimi dans les néants. Maboko pamba. Na ke na force na moko. Ka prodiga zonga yo zonga bulani. Mwana zonga na papa te. Ya zonga ki po ya kabola ki biloko na papa. Akaboli bozwi na père nga na kaboli bozwi na père na ngai te. Votre bilan positif malgré départ na groupe Les Bons Samaritains. Oui, bilan pena kitoko makasi. Oui, effectivement. Pasteur Kosi ya Koko Ping, Koko Patri. Neti na minute oyo. Papa to pesa te exemple na kolia. Nga so na zwi 5 boules fufu na minute on lia ngonga moko. Mais pasteur de la foi so ka zwi 5 boules fufu. Na ba na septanda o kabula na bango ndeni. Ozomona te ke ngai quand même ça va. Obi ke nengo lobo ko ta molima rébellion pa ba Koko Patrice na ba mama nani maman ngai ya Les Bons Samaritains. Ba maman ba comment bote okoma bosa na ka lelo. Oyo solo ba maman nani maman ngonga na zoe ba te sona oloba ndenge ni. Zo kote la molima rébellion ko ka landa ba ke sape ba couple ko. Kuna rébellion ezate kuna fo landa ndenge papa forma ngai. Nga pona sala ona za lelo. Papa Esaïe, na elaki makambo te na elaki 3e édition. Voilà. Na répondre kaka. Soko ningo koma loko nga faut respecter ba principe à papa. Ngai na so tambola ka na moto a père na ngai. Ya ba 5 jeunes prières ya 7 faut respecter ngo. Tika pale landa likolo landa nzela nzambe. Ba mate ya wana na kota ba jeunes prières. Na kati ba ma njili na ba 20h na ba 21h. Tozo se retrouver na papa na ba 1h 2h kana musala nzambe quelque part moyen totanga ba kombo ezate. Ba douleur wana nyoso. Nzambe apamboli père azupe mwanda mbwa ki wapi. Ndenge mafuta ezobana na mutu ezokita na makolo. Apamboli père akitisi pe mwa mukelenge pa na ngai. Siko mabeni neza wana. Yo soki ozomona ke ngana kotisi molimo wa rebellion kat na yo soko okei okoluka ozonga ndenge baninga bazo ngana bima pona zonga te. Na bima na décision de mobala bimaka. Le lo moi suis reconnu partout dans mokil mobimba. Siko elengni na ke nozong. Vous m'avez vantard depuis mon pépé Saba. Je vous épargne de toutes ces polémiques. Mingi Masolo Nabiso Lelo et Isa Colin, Isa basé sur spécial 3e édition. Le pasteur l'était à Kanda depuis un certain temps à Zako organisé. Et au bien en one man show. Oui, ça un spectacle, one man show karandengo lobiwana, mais plus c'est un spectacle moko. Montoya bimina quelque chose. C'est-à-dire, tant que tout ça est éducateur à masse,
tolakisaka toza baéducateur ya mansi nzambe apesi biso voix moko ya malamu ya koédifie peuple de Dieu parce que lelo soki nakei na députation makambo ya koteya nation na okokango lisusu te c'est-à-dire musalo nzambe apesi biso eza occasion moko ya bien biso na baartiste musicien na baartiste comédien mpo toteya nation nde toprofitaka bobengisaki ngai na bafete bobengisaki ngai na matanga na bino botiaki quelque chose mpona ya nasala mwa eloko na kati ya matena na matanga na bino to na fete to na anniversaire famille bazala ya kosepela mais ya pasi ezalaka soki bobengisi ngai na njili baoyo alemba bamoni ngai te soki babengisi ngai na oyo alemba baoyo esika ngai naza kosadere parce que naza mpe na baencadreur oyo bazokoencadre ngai ata lelo na bato bazobenga président mais fo nazala mpe na place oyo lokola bureau baconseiller mpe bazala mpona koede biso na baconseil mpo nyonso na kosala nga moko te so na un événement nga moko muna kojouer nga moko na protocole nga moko na mode de circonstance ezalaka te bureau aza wana mpona kosala mosala na bango ONG Beproka bureau eza ONG Beproka ye nde moto azwaka likambo na maboko aza koorganize ayebisi ngai papa message na yo eza makasi fo tovalorize message na yo chaque année fo tosala baédition tobandaki na première édition tosalaki na Apocalypse ezalaki très kitoko et puis na sala première édition wana nazano na maboko ya papa ya a soutenir première édition lolenge sengelaki ezala deuxième édition na bité tokoma okosa batu tozobimaka lokwa ba artiste ya changu ndenge monaka artiste musu akoka organiser libanda changu te kana changu na bité deuxième édition tokene na imika na matonge na victoire papa play ya craquer batu ba ye ba sepeli internet aye azui image na comme il faut ngaki azwa nzamba bateli biso lolenge makambo ngo ezalaka vision te ezalaka modèle ko réfléchir faut kotala toza na époque nini toza na époque mbula toza na époque bamati guerre politique te tolongola ngo na moi o to poussa ngo na moi ba séminaire nyonso mona ezalaka bongo mutu ye moka poussa keloko na volonté na ye to kima bambula to kima ba guerre politique to chango date oyo kimi ezali nde yango to yeko chango na 8e mois le 11 août na Planète J nde mutu aza ko sponsoriser makambo nyonso elongo na papa na biso Fabrice Mario kuna le grand gérant kuna na Planète J pona ba fani nyonso balingaka biso boza musika bipai na bipai toche billet 3500 na consommation c'est-à-dire au fouti 3500 no sombi billet na kati ya Planète J bien organisé nazo sepela na Planète J makasi baza bien organisé okozwa eloko no guna oyo sepela komela c'est-à-dire na kati ya 3500 bakopesa guna yo oyo sepela komela toya ebele o sepela kana ngai koloba ngo kana musika te yaka to solola na pembeni bible ezoloba soki toza fidélité na makambo mike seke ya minene pe toza fidélité ozela ti mokolo zo ba million po pambolanga ya osombaka billet 3500 na consommation na yo artiste azwa mwa mai mwe loka komela c'est comme ça ezalaka. Si je comprends bien, vous nous invitez le 11 8e mois na Erni 14h toza 13h na Planète J. Donc il y a Gombeto et Njili. Il y a Njili na quartier 1. Okay. Planète J, Njili quartier 1, un grand spectacle à partir à 13h. Tu vas Erni. Tout ça on a dit 17h to ici parce que biso za kana respect à temps na makamba ko bongisa ba instrument satana moko taza wana te o akotela ki groupe o batu ba na suko kemba kuna na ba intersection te makamu nyonso eza de bien za sika na lingi to ko c'est la satana batu likambu ka makamu eleke na première édition ka yango pe leki na deuxième édition muto sala anniversaire papa to lo ba pe makamu susu muto a fêté anniversaire na bana na ye okozwa matoyo tiki polele mutu nyonso akoya na prophétie na ye papa sala attention entrée wana mutu moko akoya ko pomper logo eteli bokeba na ba photo te ngai yaka kanga na nga photo sopo ba mousse de fête wana très à l'aise très juste makamwe bandi c'est comme ça un grand rendez-vous il y a spectacle il y a théâtre et il y a one man show il y a spectacle les gens vont vivre les pasteurs l'été à Kanda en live le 11 8e mois, le 11 août, à partir à 13h, dans Planète J. C'est quoi la particularité à 3e édition? Première édition Salama, 2e édition Salama. Alors, particularité à 3e édition Ezani. Vraiment, nous avons Sika. Nous avons édition passée. Nous avons Sika parce que nous avons un véritable éducateur à masse.
parce que nalingi pe lisusu mboka na ngai makasi na mona masolo ngo ndeka yango betela biso yango beta papa Ezaï yaka nano omoni pe mabeno ezani oponaka bisika koya omoni mabena yo oponaka journaliste oponaka te bobomi musala père okoma ya mutu moko songolo pakala koboma musala te papa omona journaliste yo kene kotangela okoma particulier okoma esika kaka moko vanda no kangama te wana ozokosela nga makambo loba na particularité nini yo bombi ya sika oyo bato bakodécouvrir oyo esalama te na bédition passé mpona oloba ngo boye te so nalobi yango bomoi teke na silisi jour nango femme de mutu kuta ozwa mbongo na billet akomela ngo billet kana quartier na biso bango bazala motivé mpo baya libota na nzambe mwana na nzambe nyonso moklisto nyonso baconsommateur nyonso ya paster lite ya kanda boya kovivre mobange na spectacle yo moko kolobake na kenda be spectacle ya boye nano ezala te nzambe nazwa biso papa nzambe nazwa biso mutu aya seki azongi na message na ndako et puis na dédié yango journée culturelle nazolobela plus culture na biso. Il y a beaucoup des artistes bakoma ba pere bakoma bipanga banga bakoka su côté ya nation te bakoka su côté ya peuple na bango te pona nini lokoso kimuyibi ana posaka tondisa poche plein yebisa bana na nzambe te ya bango na nzela message nzamba pesa yo okoka te yango na lobi déjà na planète J ya njili na quartier 1 sombaka déjà billet tobongisi pe ba programme na biso très kitoko papa à partir de 5 billets mata so bengi biso na téléphone toko tinda batu ti place ozali ba ya ko somba billet ba ya ko tekelo billet quand ba sombi avant et prévente et salamité ba ya les mêmes jours na planète J na 3500 na ba 3500 na bango o sombi billet na yo mais pour na ko réserver place parce que to kaboli ba place pour na ko réserver place na yo très kitoko ozala déjà na place na yo déjà somba billet no avant somba bien no avoir pour la place VIP pezali ou bien tout le monde toche mutu nyonso na VIP o kabola baninga pona ni mutu tout avant na VIP nous sommes dans la somba na place mo billet $10 ndenge na ye botia na place mo ya lokum oui to kotia ye promesse so pa linga somba ba billet nyonso ye moko mutu akota te na betaka ye moko na kati et ça peut être na préparatoire d'abord pour na sala yango wana pas d'abord la préparation ya zo sala yango wana na bakisa pe kuna pa ya papa Gentini Ngobila bambote na yo papa siko zali nazo mona musala mena ko pesa lité ya pona papa Gentini pesa ngote to aussi c'est mission te il faut pesa ngo non pesa ko papa na pesa te pona ni non pesa lité ya pona papa Gentini wana numéro ya sika papa ya sika senga qui avait aussi c'est mission pesa biso flash non pesa ko na pesa te pona ni voilà. Mais dans notre temps, au cas où bato baninga benga, parce que l'été à Kanda pour la réservation, pour la disposition, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bako benga biso kaka na plus de 143 89 78 37 29. Na lobi bien 089 78 37 29 pour na kozo ba disposition nyonso numéro na biso eza wana eza à tout moment ezo leka et puis R nyonso ko benga biso okozwa biso na lobi 089 78 37 29. Na lobi bien 089 78 37 29 wana ndo kozwa biso. Oui. Et puis pour na kopesa ba programme nyonso sans problème. Secrétaire muto oyamba te ngamo muna oyamba. Mikolo nyonso ngamo muna oyamba téléphone. On prend Colin quelques d'autres questions. Papa héritier par rapport à One Man Show aux 11 mutune que est-ce que vous allez yomoko to vous allez na ba confrère na yo bande na yo oyo usala na ba omsalo to yomoko lingi usala ngo du début à la fin. Bon ba surprise vraiment eza épelé na kati wana parce que au moni eloko au Niger organisé a organisé te ki na ba aventure c'est que a préparer batu oyo bazawana oyo bakosala musala elongo na ngai na kozala ka nga moko te papa eza pe nzoto naza na mai na makila o banda tongo tipo kwa o cha fiche ka elongi na yo moko quelle granditude ozo comprendre soko tala fiche ko mona yo telongi ya bato bakozala na jour nango bako participer et les autres net ba lion yo nazomona na moni na fiche na cercle yo memi te lieu za message
eza ke message na ngeza makasi eza na force makasi talaka ko kanga nyama munene bongo kacho eza facilité cercueil eza plus nazolobela culture okoyoka message yango kuna na kati pe tango nazoya kokota na cercueil okomona ndenge ko esprit de mort esprit de mort papa hein esprit de mort kufa liwa tala bakati américain Undertaker na continent yango na componente congolais buzoba mususu on Undertaker na okota na cercueil ba congolais ba osepela congolais kota na cercueil ba congolais ko mindoki ndoki na makamu nini o mona ke congolais abanga loposo apembe on a ndoki te azaka ndoki te ba sepela ne ba obetele maboko eza spectacle ba kati wana mona ba kati américain eza spectacle yango yo pe o teba fiche ya cercueil ya ba lion eza na ko parler na tchebongo parce que eza nazo parler sur culture na biso na makambo etali cercueil mais na ko sepela oya ko découvrir ngo les jours ngo le 11 le 11 8e mois na ngonga 13h billet 3500 avec consommation na planète J na Njili à partir à 13h juste makambo ebandi catégorie de la public ozolinga ba ya le 11 août à partir à 13h na planète J catégorie na ya public oyo zobeng bon na koko ponate parce que soko poni wana comme mabe na posa mutu nyonso na o mbala liboso atala ngai emso ayoka ngaka membala liboso nanu ayoka ngate nanu amona ngate membala liboso azo occasion akotala ngai na pe na posa na ye mutu nyonso que ça soit pété nini ki bo continue nos anango na posa na yo oya ko soutenir mwana mboka oya ko soutenir artiste mboke bosa na biso to comment ko créer bo poto se soutenir to luka mwa lipa ya ko ya pe ya ko vivre na bengsi catégorie nyonso mutu nyonso alinganga ba consommateuralité ya kanda boya ebele to papolana na désordre c'est comme ça ba to asambela pe ba seblaka na ba matea na yo na style wana on pe ba koya ah papa na yebite makamu nini onga na zoloba ese naza ndeyo ya bible to na telemeli bango to na oteya kaka loko bango bateyaka bango bateya ngo ngape na teya ngo ezokende kitoko makasi mutu nyonso na poni elongi te mutu yoko mona mukola ngo papa nga naza tellement compliqué nzamba sunganga na sala mateya moko esangisa tous les religions okomona ba rasta bakoya église des noirs bakoya okomona message bakoya okomona mateya na ngai na sangisa tous les races. Vous pouvez encore nous donner quel genre de mateya ba religion nyonso et convaincre bango pousser bango motiver bango baya mateya eza boye na lobaka boye toza ba congolais toza ba bantu tata na biso ya likolo apesa biso couleur à bien couleur moko africaine mais lelo mutu azoluka abebisa oya ye couleur trouble moko ekoti na minute on a mboka on a ko papolela ngo penza batu biebe surtout na église na ko beta bato lolengo na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital nazoloba bien libota na nzambe biso nyonso toza a totika choko wana premier point na ngai yaya oza mwindu tikala mwindu oza pembe tikala pembe siko nazo mituna eloko nini yo mutu wa mwindu zo lukomi komisa pembe a oza na 22 ans 25 ans batu bazo sepela na yo oza mwasi kitoko yo mobali bogaru batu bazo lula yo ba chéri pamba pamba yo mwasi mibali pamba pamba po pembe ezo sala po makitoko na miso ya bato mozo bosa na lobi okanga batu bandoki yebite pe mane sala batu ba noir na elongi e ana bato bele na minute azo sipikana elamba po batu ba mona elongi na yete elongi ekomi sija soni so amoni batu kuna na musika ba oseka aoka saloko ba oseka ye nzoka ba oseka ete makambo ye moko amilukela Fukushima Tutankhamon de Kingston ba yokeli ngai batiki choko yaya mikolo nyonso ne na loba botambola na moyi beta bino bosonga nde bozalaki e ana batebele ba yoka soni e sa bandaki potika zoka soni yaya ko yoka no batu soni te na ebinenge salaka soko tiki o koma lokwa muta beteli kake mais tika yango e kozala bien lobi na yo ba artiste na zoloba bien ba artiste nyonso que ça soit aux artistes et lolenge nini et loko zo sala mabe mutu so akomi artiste asaka na posa longwa mwindu akoma pembe ba artiste na zoloba bien ba artiste nyonso ozalaka mwindu tikala mwindu obotama pembe tikala pembe oteleli nini pokomi artiste pozo leka na télévision yaya ngana papolaka oya tata opianga kanda
sina komi na posa na finga église sina komi na kande ya makasi kande matina fingi kanda nde ezali nkande eza mopaya papa bolimisanga libota na nzambe kande eza mopaya tokofinga na te tokoteya kaka omona message moko culturel tobikisa bana na biso batikali balanda lokolo te po lelo ekoma place yo beti libako olingi mpe kaka baninga basani babeta te bongo te o babebi lelo na mboka baza mokie me o batikali baza ebele po 10 jours au jour bato bazobota baya sans problème mutu nyonso papa le 11 août nazoka déjà esengo ya journée ngo kitoko makasi papa naza na modèle moko nayebi te hein so nazobeta papa oyoka esengo makasi bobenga na 089 78 37 29 tolakisa bino baplace nyonso babillet na biso ezotekama. Il y a des endroits où babillet ezotekama. Oui, baplace eza ebele. J déjà wana eza disponible déjà na 4 planètes J soko komi kakobi nazoluka place bazoteka babillet ya affiche oyo eza libanda po affiche déjà batie wana déjà ya munene oyo ezolakisa ke bientôt événement moko ya munene eza wana. C'est comme ça. Bobengi na numéro 089 78 37 29 nde tokoyebisa bino ya place mosusu oyo babillet ezotekama. Pasteur Héritier nangina tuna boye na uti kolanda mwalite ya au tomboki lisusu maintenant question ngezaki omeka ko expliquer ba téléspectateurs bazolanda biso na lolenge ya mateya oyo est-ce que ça na ba to ba bongo la pe mutema à travers mateya na oyo. Oui baza ebele ngai eza na ba benga lo pe pasteur lite na yo édifier ngai masomo pona lite na yanga eza mingi kokota na soko lingi choko osali bio ko miselo ngai eza makambo na ngai te tango bato bako sekona nzela wana eza ngai te ya beaucoup de familles bazobenga nga pona te yaka pe ba chavouin komela ba kisi ko ya munene neno nzamba peso komi komona ngo mabe komela ba kisi ko ya munene na te ya ba biloko wana ya beaucoup de familles babenga ngai papa ya na soko du na libala topekisa kia kisi wana zoyoka te yaya koma munene makasi ko alisuko telema te misana ndoko kokate mobala siliki abengani ye ba témoignage eza tellement belé to bondeli pe nzambe to pesi pe modèle kolanda régime pour que azonga na temps lobi na ngona ma pesi libala mususu bondela te pona ni papa to ba koba bondela voilà pour nga quand ma kamako sambelo sosi au tikango au komanoka trop artiste. C'était juste une parenthèse. To yambaki pona bino pasteur l'été à Kanda héritier à famille actualité eza mingi grand rendez-vous au Tozana Mbonaï. Vous qui aimez le théâtre, vous qui aimez les spectacles, vous qui aimez le cinéma, vous qui aimez la comédie, venez le 8e mois, le 11 août, à partir de 13h, la planète J à quartier 1 Andil. Amenez vos enfants, les pasteurs, les fidèles, les chrétiens, les musulmans, bakimbangistes, toutes les religions, tout le monde. Parce que dans la culture, tout le monde se retrouve. Boya le 11 8e mois à partir à 13h, bana bazana congé, donc occasion, il y a que bana ba se divertir, bana ba se détendre, yangoyo. Les parents, amenez vos enfants les 11 8e mois à partir à 13h, billets zanango 3500 et nakata 3500 consommation. Soit pour ya moto, soit yo, c'est pas piscine et salaga. Oui, sokola au futimbongo na yo et kozala et le monde a planète sponsor ezaka sponsor eza soutenir pour l'événement sponsor ezali planète J et puis na Bralman ba soutenir biso
elongo na bango wana ona tangi bakombo ba partenaire msusu travailler na bango bakoya te. Oui, bakoya lokola Belo ya kozanga. Mama zanga pona nini papa Ezaï? Mama Belo zanga. Kongo Eriki Mwamba. Cyber Café Eriki Mwamba tiki ye wapi? Ye kutu ayaka ne équipe mobimba. Ye ayaka ayena ba ordinateur nyonso kotonga na zobeta kuna ba zobeta loterie. Okanye pe bazo sepela ka sur place. Ozomona Eric Mwamba tata pambolo na bo sanité chambre froide pe la solution Jires 100 kg mwana njili na wenza 6 ye pa lobi akotika bisote azana biso elongo pambola bana masira bana kingasani bana njili tata pambola bino respect toujours na musaka bana nyonso bolinga artistique c'est mais na longa mabele na ngati ozomona bazodi kuna komika na sisi balongwe na quartier ya Vatika mais na bango nana bazé belé na papa comment on appelle motoka mozaka na mabele na yo papa na ngai. Voilà, on prend collègue vos quelques salutations. Oublié nazo pesa ba félicitations na bandeko na nganyon so ba diplôme et puis nazo souhaiter ba bonne guérison à ma maman Pauline Nouelo et puis nazo souhaiter ba bonne guérison à mon frère Oaza malade Kaliwelo et bandeko nyonso bazuli libako la nabiso na maman oyo na pesi bamba mbote. Je vous aime beaucoup et toute la famille Welo je vous aime beaucoup de coucou. Welva molonga ni ya mama Arlette Nsimba kuna na Kingasani bambote na bino yango wana. Voilà, dernier mot toi était oui soki botika to spécialité ya pona papa Gentini ko sala pe kitoko makasi. Tata apambola yo papa ya malamu ayebi ko vanda na batu ya yebi bapasi na biso abandaki kolela na musika ekomeli ebe epesameli papa Gentini Ngobila oza ya Nzambe papa Gentini Ngobila oza ya Nzambe papa Gentini a comprendre que bana babane kolala te makelele par-ci par-là aye kocha ordre pe aye kobongisela biso nzela Nzambe tata apambola yo mate ya mususu tokobakisa ngo kuna na planète J. Les 11 na planète J benga biso na 089 78 37 29 awe za la gesika ya minute ba pesa papa soki 30 minutes apa 45 minutes eza mukie ko biso te misatu bwe na plateau yango nyonso na bo tokuta na planète J kuna na njili c'est-à-dire au côté na planète J ozomela pe ba J na yo na njili na quartier un billet 3500 na consommation na ya J ya kati ya ba planète J. Tata pambola papa na biso Fabrice Mario siko zanza pambola yo na bosante Bishop Malachi mokonzi na biso ya Beproka tata pambola yo elongo na papa Alain Nzambe na biso amona. Merci papa Isaïe pour la confiance vraiment bozaba papa oyo marqué qui teti na biso mais boyebi toujours bazabana toujours boyamba biso comme il faut papa na ngai mombo na Nzambe pasteur de la foi kuna na église monene sika papa zo kamba na FCC Nzambe tata apambola bino makasi FCC bosani papa ezaka nini FCC comme église ya papa na parti politique Mutana nzobenga FCC comprenez CFC aiza bongo et bien la nègre qui artiste comédie voilà pasteur de la foi moi na noyeyo azosa la fierté na yo j'espère que vous serez là pour na continuer pour soutenir CFC Mobimba ba konjinanga merci na bino na confiance bozosa la kanga izaitanga papa Bwisonga pe na lembite na kolembate New Plaza we yambaki biso na mama Virginie merci na yo merci na Bénédicte merci na maître Pesi Kombote maître Pakasa maître Makanda merci à Sunga biso na sécurité monsieur le gars qui toko tambaki pasteur et l'été à Kanda rendez-vous est prévu le 11 août à partir à 13h boya na bana boya to sepela to se détendre papa ba maman mutu nyonso za na Gombe na ma campagne Lingwala Mofleri Kitambo yaka to fêter anniversaire puis ça 15 ans de carrière artistique na ngai banda 2004 on a banda musala ba kolobango kuna 2004 na
na bana musala pa ya papa lelo na kokisi 15e année de carrière vraiment naza pena na esengo makanzamba batelinga pendant 15 ans malgré ba difficulté ba mikakatano lelo abimisi biso ka ndeto baki ba komesana nango lelo ba sani ba mesana donc le 11 on a tout fêté toroyembela et joyeux anniversaire donc le 11 à partir à 13h droit d'entrée à 3500 na kata 3500 consommation eza romela gundenge olingi na planète J na quartier 1 Andili. Rendez-vous ce jour-là. Merci à Pasteur Lité Akanda. Merci. On va se retrouver la fois prochaine pour un autre numéro. Au revoir et bye. La vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine,